Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, ba diaspora partout, la confiance. Peu fidélité, vous pouvez Sarabiso, ou permettre à Rabiso, tout ça, la avec beaucoup de professionnalisme. Tout compte partout pour que tout le monde ait information, moko ya sir et à temps réel. Édition SIKA, édition Alelo, autour de Betami Masoloya. Un conflit coutumier aux alliés base, il y a un problème à la carte de la République démocratique du Congo. Dans ce cas, on a plateau à l'élo. Dans le livre, on réfléchir ensemble, pour analyser comment est-ce que le conflit est que du jour au jour dans la carte de Mboka. Le conflit on a mingi, les alliés, dans la carte de problème, le salema, dans la carte de la coutume, na bissou. Le conflit coutumier, les alliés base, il y a un problème dans la carte de Mboka, la bissou, République démocratique du Congo, de Konangaï. Moutako sabi noté. Parce que, retomber le conflit coutumier, bato ko kufa la kati, de kola ko wela mabele. Bato kufa la kati, de kola ko wela ba limite. Bato kufa la kati, de kola ko boto la ba village ya baninga. Parce que, o aligi azala plus fort que ba chef Misusu. Pe, ba chef Misusu, bazo bimaka, na ba poche ya ba autorité politico-administrative. Bakonzi à l'état, na ba bureau na bango pe bazo bimisaka, ba chef coutumier Misusu. Yango ezo sala ke o aza réellement ayant droit tellement que ça satisfait a roluka akene ba procédure ozo mema ba désordre ya ndenge na ndenge. Eza ba cas aux alliés fréquents en la carte République démocratique du Congo. Ba chef coutumier bazali ba acteur ya développement, bazali ba acteur ya sécurité. Bazali ba acteur o essayé ba protéger ba mboka na biso parce que ayebi ba village o azali ko kamba surtout ba chef groupement ba chef village ayebi village o azali ko kamba banda kubone ezali kuna bato bazali boni kuna bato mabeto batabana ba koti kata mboka akoyeba bango atako ba commerçant bato longwa départ et autres bazo kotaka wana eza possible chef ya village a identifier mutu o azali mala mutu ya mabe ba chef ya ba village ba yebi na bokoko la bango que race oyo ezali ya biso to pe race oyo ezali ya biso te. Même lelo oyo babakam oyo semble la partie est ya mboka. Ceux qui au côté au fond, on l'a dit très bien, au comment que il y a même les chefs coutumiers, les chefs groupement au bazar complice na agression oyo salema na mboka la biso ezo ya ba Rwandais. Monguna tanga zo kota atakaka ba village. Alors, ma chef coutumier ba yeba ka soki infiltration e koti na mboka le akoyeba. Mais tellement pe mingi le oyo ba koma ba chef coutumier ba corruption, ba koma ba chef coutumier lo koso ya mbongo, ba koma ba chef coutumier ba mikimiibi, ba koma ba chef coutumier ba komi ko envier, ba koma nango ko lekebele, ba bosana la patrie ndenge ko sauver yango.
bakoma ko préférer bakoma ba millionnaire. Parce que Monguna a proposé Mbongo Batali, mieux vaut azwa Mbongo ke à défendre la patrie. Yango zomona ke ba problème ni zo kata mboka oyo, c'est à travers aussi les chefs coutumiers oyo ba bosani misala bango bazali kosala. Soki oyo awa la partie ouest ya mboka, on peut découvrir conflit eza makasi entre Bateke na Bayaka. Oyo boti conflit yaba mobondo. Phénomène mobondo. Et botami à travers conflit coutumier. Parce que bandeko na biso Bayaka, bazabele mabele onzambe apesa bango ya bango. Bandeko na biso Bateke, bazabele mabele onzambe apesa bango. Mais nini ezo salele OK. Conflit ezala makasi entre Bayaka na Bateke ke Bayaka babotola toujours ba mabele ya Bateke. Et ça bakam o esengeli tozwa d'abord cartographie ya République démocratique du Congo. Depuis la bokoko la biso, ba limite ezala ndeni ni pole ba ke tribu oyo ba vivraka mabele bango yango ope tribu oyo ba vivraka mabele oyo. Soki l'état congolais a kotisi corruption te. L'état congolais a kotisi ki moyibité. L'État congolais a continué fraternité. L'État congolais a continué sentimenté. L'État congolais a continué fraude. A salué vraiment un bon père de la famille. Au milieu du village. Et c'est possible à l'État congolais à découvrir que et Tenya Mabele Oyo, et ça appartenir na tribu tel, et Tenya Mabele Oyo, et ça appartenir na tribu tel. Banani réellement, babata marana sima ba conflit coutumier. Ezali, ba leader, topé ba autorité politico-administrative. Tout comme on est la Kati, il y a aussi présence de quelques ministres. Il y a présence, il y a des députés, provinciaux ou nationaux. Il y a présence, il y a des militaires, des officiers, des hauts gradés, de l'armée, topé à la police. Il y a présence, il y a des misolo, trop. Parce qu'on influencé par chef coutumier Salaboué pour gagner bouillé. Parce que Moutramoutou a intérêt naé. Moutramoutou Luka a bénéficié à ça besoin. Est-ce que il y a un monde qui est au Congo tout à Kimia, tout ça continue ma vie wana. Tellement que n'a sénateur, n'a chef armée, n'a ministre, n'a administrateur rebelle bazaka ba entreprise absolument ba bazaka ba misolo la bango ba kota la kati ya coutume ba BBC ba valeur coutumier. Oubliez que chaque individu a tapé la tribu na bango. Chaque individu a tapé la mboka la bango. Oyo kolingate esala na mboka na yo na village na yo. Prenez exemple ngai aladi on est azali awa. Nazali Mongolais, peuple ngoli à 100%. Naza ayant droit na OVK. Naza pe ayant droit na Mpangu. Voilà ba mboka ya papa langa, la mboka ya mama langai. Kuna na mboka langai na kolingate désordre et kota kuna, na kolingate ngai na kemema désordre na village na ngai. Mais tellement que l'État a pessé ngai mpifo, a pessé ngai na pouvoir. Le cas de la Kinshasa awa la kobi ko luka ke exemple Muteke Tomo Umbu a proposé ngai na pesa yo autant de dollars pour que ayebi ki azala un vrai chef outé mais ba sangani groupe mo ba bisaka le vrai chef mais ba pesa ngai ministre intérieur exemple niveau provincial to ngai bourgmestre to ngai mokonzi bokabe ba pesa ngai mbongo pour que Naï a signé acte qui permettre que Yé a installé comme chef il y a groupement, tout chef il y a village, quand il y a ville province, il y a Kinshasa. Dans Zimbongo, il a installé par force. Si quoi, bah ayant droit, bah au monde, bah vous allez satisfait. Même pas bah ayant droit, même bah ancêtre là-bas, bah vous allez satisfait. Puisque ngai mutu oyo l'état obimi so pesi comme ça lelo mokonzi pour la pesi mbongo na kotambola en commun accord te
na esprit ancestral ya mboka na biso. Ba ancêtre ba koyoka ngai te. Parce que naza ayant droit te. Ba retombe ezali nini? Okebe ba mboka omona mboka o mbizo bele bobima, mbizo bimaka lisusu te. Mboka o elanga bele kota bele ko bota kitoko, elanga bota masu kitoko te. Mboka o nyama pas akebele, nyama bimaka lisusu te. Mboka koti nzala. Ba érosion ya Kinshasa commis partout. C'est parce que il y a des chefs coutumiers eux parce qu'on vivre non en rapport, non en commun accord avec les esprits ancestrales. Ba bibi na pochi ya ba konzi ya mboka bibi na pochi ya l'état. Zokande un vrai chef coutumier abimbanga la kati ya libota de eponaka. Libota choisir, libota ekangi chef ya village. Tant ekangi de ebimisi. Donc continuer mais avant de continuer, on a d'abord que le niveau régie. Pour les kelelo on a la ville province ya Kinshasa, et ça possible au somba. Ba produit surtout oyo, il y a imprimerie même en ligne, il y a occasion d'Europe to payer Sika na Congo tonnerre. Vous avez sport publicité là bango pour comprendre que ça possible nyon sur imprimerie au Kozango na Congo tonnerre avec impact idéologie na primo que madame ça ba produit en direct dans Europe, na Asie, na Dubaï, na Australie, en direct dans Europe, na primo très abordable. C'est parti la régie. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Tozonge là, masolo na biso. Soki yo obimisinga on azali chef outé, ba ancêtre ba yebinga te, ba retomber ezo sala mabe na kati ya mboka na biso oyo. Esengeli, ozali autorité, ozali ministre, ozali sénateur, ozali député, ozali chef ya armée, ozali soki pe nani songolo to pakala. Batela coutume ya baninga. Batela culture ya baninga. Pour que et permettre clan et bimisa chef na bango moko. Et bimisa mwana oyo esengeli aza na pouvoir. Bako présenter et pas chef en groupement pour que chef en groupement azo acte et permettre que babimisa comme chef ya village wana. Ce qui peut groupement bango moko la famille bakoye bakomea ko sala pour ba présenter et pas ya ba autorité à l'état pour que ba entérimer avec impact na idéologie. Kinshasa obozo mona Kinshasa boye ba Kinshasa eza ta omona ba barumbu balingwala balimete ba mombele ba kaluka ba kitambo ba selembao ba bibwa ezali ba village ya bangani ezali ba village. Ils ont réparti la carte de groupement. Qui te sait ba autochtone ba vrai qui noir ba ali ba autochtone wana ba vrai autochtone qui ça bazali. Ba umbu na ba teke. Mais le oyo ba comme be cible. Ya ba autorité politico administrative oyo mingi ba so kota na kati pour ko semer ba des et surtout ba ebike ba belé ezali bombengo oyo pour ko se ba ko lula a sur 10 hectares. Pour asala ba activité na ye a religa so ba primo ko ya muke to pe azongo yo fele du eko senga na nini abimisa chef oyo libota ba yebi ete
abimisa chef oyo famille to pe clan bazo ko reconnaître été to pe groupement azo reconnaître été nezo créer ba mobulu la kati ya ville province ya Kinshasa. Donc dans le cas exemple kamo ko salama mikolo problème ma casse zo salama mikolo yo eza ko salama mikolo problème wana ezali na kati ya actualité. Dossier ya village Bingi Bingi. Village Bingi Bingi bato bakendaka na sele soki kikole so moni kibomango. Centre de formation militaire ya kibomango. Bandako to moni de part et autre na ngo. So ke sele okomi ole ya kibomango bisika bandako bato batonga tonga na ce toit Bingi Bingi yango wana. Mais eza le problème c'est la Bingi Bingi. Il y a des dédoublement de chef coutumier. Comment village me cause des chefs coutumiers? Comment village me pour qu'un chef coutumier avant un vrai chef avant il faut créer car un problème. À l'époque, dans mon histoire mouké, et ça quand moi mboka, paix à son âme, le grand chef Salomon Mouele, attention à bon moïté. Et après, tant à Koufaki, Platini Mouele, Azoki relève. À Salakipé, comme chef coutumier, dans Mboka wana. Et après, au bout de Salema, Babimi Balgolé a pouvoir, chef Willy Mabiala, a continué à Esikawana. Mais le chef Platini Mouele a continué toujours, que Bunda Koluka, de voir des moyens pour que, parce qu'il n'y a pas besoin de déclarer que Mboka est appartenu à eux. Moi, l'élément mouké, ma tête à la télévision, l'élément à la on a vendu la population, la population. Il y a les grands chefs, Platini Mouele. On revendiquer pour que Platini Mouele a le pouvoir, pour que pour la bango, pouvoir appartenir à la bango. Bon, c'est un extrême qui a une minute. Pour le pouvoir, il y a Platini Mouele. C'est parti la régie. Il y avait beaucoup de personnes, chef coutumier, Bazake Belé. Si je ne me trompe pas, Ezaki na secrétaire général il y a Difima. Comment Difima? Ezaki na chef Difima. Ba Difima to kundie Bembe. Tangu to lingi ko kunde Bembe. Ngana lobi non. Na ko sala boyete. Afumu to zalaki na kati sika to exposaki corps. Na lobi avant to kunde Bembe, il faut na benga famille. Pour se réunir. Voilà. Pour trouver compromis to kotia chef nana ko remplacer pour désigner mbalamoko pona bango mboka ya rotation te pona bango ba préférer que ngai ngango na zala chef nga tenga na china comme mokolo balamu bino na bino bana bopona baye ko porter choix na bango et pas na Platini pas Platini Mouele chef Platini Mouele bango nyonso ngana lobby boye chef ye boponi ye bon lokola boponi ye na linge zala makambo ya dictature teke ngai mutu na poni voilà bino nyonso na famille bondimi bo sala nga mokanda bo signé sali mokanda oyo ya désignation ndeo mokanda libota yango oyo bato a membre basi donc mokanda libota o esali ke et matapo yango ne ezali base ya basolo base yango chef esika ba chef avuti kata libota la famille yango Soubasma voilà Soubasma yango yango e ko mema oti partout na l'état ba ki voilà muto kata famille donc mokanda oyo libota basangana ki ba désigner mwana mboka le chef Platini Mouele yango oyo très bien continuer la signature ya bato ba membre nyonso na kati oyo bazalaki et bandi awawa des membres de la famille bango yo et ça continue jusque là. OK, betali sur le papa toki. Mango mambango mukesi. Odi mukanda oyo to sali. Tango na juba signature ba libota mobimba na komeli ba konzi koyo. Pona ke ba investir rien officiellement. Voilà. Tango babinisi biso na mboka. Parce que monsieur Willy Mabiala c'est policier de son état. Azayi ko collaborer na général Kassongo. Ivano Kassongo po azalaki élément na ye. Par après général apesi ba militaire. Ye moko monsieur Willy ate ko tinda ndeko na ye fils moko ko Mabiala
na bandeki mosusu avec ça la rassemblement ya bakuluna na bakuluna plus de 200 kuluna policier au kaka belé papa journaliste donc armé jusqu'aux dents à piller ba violer ba déstabiliser boka ya grave tant que monique donc sur la force ya osala bango to bomwa za minduki sur le bimbe to bima to bimi to non il faut to kende na démarche pour na ministre intérieur Asilo to moni ministre Asilo to continue kana to kotsaki ministre Asilo ay koma mukanda et pas ya gouverneur de la ville Chantini Ngobila akomi mukanda alobi basi soir la installation na d'infrastructure barrêté voilà parmi décision na ye au communal gouverneur ezali na groupement Mikondo na village groupement Kimwenza village Bingi oya biso na groupement Mikondo Kimwenza na village Bingi oya biso na village moko kaka village moko na Musabu Aselo village Bingi sika Platini Mwele longtemps ba arrêté ce qu'il fallait na fonction na ye voilà mais lokola policier azako za plantaki batu na ye kaka kokoso na mukanda ya ministre Aselo voilà yango wana donc ba déclaration mon ngo déjà à télévision voilà tant ministre Aselo a commis merci bonsoir un élément voilà mais après élément wana ngambo o bazala pouvoir les grands chefs Willy Mabiala basaka peut pouvoir des réponses là bango et pas la biso mbonda ekolo bango babi non parce que reconnaître Platini Mwele té Platini Mwele abaki ngambo famille Platini Mwele babaki bazo reconnaître Willy Mabiala té ngambo pe Willy Mabiala babi bazo reconnaître Platini Mwele té pour le bango pouvoir et ça quoi appartenir na Willy Mabiala tout na souma extrait ba muké et tout juste après ces plateaux mais tata na Willy viens Adolphe peut-être pour ça là. Mais d'abord peut-être pour les alibas, on va ça un droit. Mais c'est ça que je dis. Voilà. Le corps a respecté qui PV. PV lobby, tout ça la alternance à pouvoir. Le corps a moutio a couffé avec la famille pour lui-même. Et que membre de la famille, il y a ma quoi là, alors que pourquoi tu fais ça qui est pouvoir? On doit comprendre. Alors, Willy, viens Adolphe, il faut la salle à la recherche. C'est pourquoi au début dans le bail que pour nous, tu n'as pas salle à la recherche. À ça la recherche. Et je pense qu'il était le seul intellectuel à Kata Bigi Bigi. Bissotolandi, quelque part, tout ça n'est pour les cailloux moi mouké. Grand en moi verré. Willy, tes yeux de côté. Tata na Willy, Azali originaire à Amatou. Monta présenté Bisso famille on est à Monkani. Lelo ya za koboya Monkani. Mais Salomon toi qui force à partir à Monkani. Biso to boya qui passe Azali bana mama. Donc même Monkani wana ye mutu. Salomon, ye le mutala qui beaucoup ça posséder pouvoir à Salomon. Alors, ye mutala même ye Monkani wana aya poser sous Willy. Alors c'est quoi inquiétude ali pourquoi tant on a dit la Salomon bango ba accepter qui et que ayi la Willy ba ko boya yi. Non, bango ba si ba teki ba lie ba za na posa ba teka mabele. Elo ni bazolo. Soki ba teki ba te ba teka wa. Place nindi o ko ko ba uta o ba ko ke ko teka le pas wa. C'est pourquoi je dis viens en gazo la chabane malamu te. Bref, côté là c'est pouvoir ya Bingi pour na yo. Tant que on a Willy la carte pouvoir, tant que on a Platini, on a le pouvoir les bandes. C'est ça je veux dire. Oh. Ngai na mikando nyo sele dans salon za libanda. Le monde dit ça tout. Na za libanda. Libanda. Excusez. Autre comme ça dernier mot. T'as la vraiment caméra voilà. S'il vous plaît. T'as la caméra voilà. T'as la ba konzi ya mboka. Bah moi dans la désolé de ça les makoto mais quand vous pas ministre tel vous pas beaucoup mais c'est comme freiner mais quand vous fait bon boy bref yo étant que moto histoire de qualité moko ya libota c'est là où il a pouvoir au Platini le lo libanda a que créer pouvoir où il a message qu'il faut lancer juste pour une minute pour éclaircir que voir où ça pour appartenir à Willy et non à Platini c'est la caméra bon na épité souci na ngai ezali que grand azale ko la sabana na ye histoire te Platini azana droit moko ta ko wela d'abord abimi
na lignée ya deuxième femme bana droite ya mibale Salomo wana azalaki chef biso toyebaki ete non toyebi en tant que ndeko na biso babotami na bois azalaki deuxième femme oyo ayaki libala na bingi azalaka na origine na ye donc soki aza na besoin ya bokonzi alanda epai wapi bois auta soki akoluka epai ya bois te aluka epai koko na ye ngai ye bolandi mais lelo oyo Willy Mabiala a le pouvoir après droit de réponse na ye mais Platini Mwele a continué toujours ma démarche na ye parce que pour na ye ayebi ke yende azali ayant droit pouvoir ezako appartenir na ye ngana ko tabaka mabinote nazali ni pour ni contre na kati pouvoir ya bingi parce que mukolo moko te na comme chef coutumier kuna na ko tika journaliste na ko travailler na bino ni na travailler na chef coutumier surtout pe na travailler na ba na ba de surtout na mokili o ya Congo. Platini Mwele abuni lelo oyo mukanda e utiko bima ozali signé na ba autorité ya mboka que Platini Mwele lelo onde il faut azogela pouvoir na ye. Platini Mwele il faut à contre la bingi à récupérer pouvoir wana parce que ezako appartenir na ye selon ba autorité ya mboka ndenge ba décider. Mais semaine passée incident mo esalama kuna incident moko ya makasi masasi ebetamaki ya trop bisika wana moi belema moki bozomona wana kaka masasi ebetamaki trop kuna parce que équipe mo bayaki po baluka babimisa soi-disant babimisa le grand chef Willy Mabiala mais population pe kuna batelemelaki dossier baboyaki na motema moko mais et par après beaucoup mestre azali autorité ya commune c'est le premier citoyen à représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka Mbo Frankel Zola Meso batindeli courrier azu courrier et uti pas bakonzi na ye likolo akoki jamais comme ça la refi mais j'espère que azoki pe temps ya ko sola bakonzi na ye po aya ba réellement si lettre wana ou bien le courrier wana ezali vraiment authentique ngala solola ki na ye tout le qui est sur ça, hors caméra, le bourgmestre a confirmé que l'être des alliés authentique. Et le même samedi, il y a une réunion de sécurité pour Baluka. Batala, le mécanisme est pour que quand ça Platini Mwele, peut comme M. Willy Mabiala Mbokana et créer un incident à gravité. La haute sur le bourgmestre a tourné. Quand est-ce que Bakosa la acte actuellement, les alliés prévus mercredi, la journée mercredi, Bakotia Platini Mwele, la Katia, Bingi, et Sikawapi, Willy Mabiala, a juste là pour occuper pouvoir. Avant de continuer l'histoire, tout le monde au niveau régie, c'est un problème sur les alliés purement spirituels. Un problème, nous sommes en train de déranger Vinayo. Nous sommes en train de surtout, nous sommes en train de côté. Vous avez besoin réellement que vous ayez lobiko dans les là on sait pas si bon ça dit bokoko peut sungaka bokoko peut appeler ça biso vie peut appeler chance peut appeler ça biso pouvoir malamu mais OK n'est pas nani na recommander bino bozo sport publicitaire oyo ya mwana mboka le grand chef coutumier Ibrahim Chams autrement dit ba plan ce qui pas aux solutions c'est parti la régie. Mbote na bino bae bo mesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Chams autrement dit Baplan na yo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe na yo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre moi na mobali
ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financière na kati ya problème financière baye o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango alors tozopesa pouvoir il y a domination il y a réussite il y a succès il y a art nyonso ozala musicien ozala côté ya théâtre cinéma ozala joueur tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli tozali koyamba mikolo nyonso pona bino bayebozwi libaku ya kolanda ngai ya mbala ya sika numéro na nga eza affiché wana une fois ocontacte nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Merci beaucoup. Na élément kitoko ya mwana mboka Igride Mateta. Lelo oyo siko il faut bakotisa Platini Mwele c'est leur décision oyo et uti kozwama pe bourgmestre azana devoir ya ko exécuter yango. Mais est-ce que le grand chef Willy Mabiala oyo pe asi avalisi idéologie na ye kuna avalisi indus na famille na ye si réellement que bazali ba ayant droit na Bible naza ni pour ni contre na le nimbongo ya Platini Mwele nimbongo ya Willy Mabiala naza je reste au milieu du village naza ko réfléchir si réellement que famille ya Willy Mabiala baza ko reconnaître que bazali vraiment ba ayant droit et que pouvoir eza ko appartenir na bango. Vous croyez que bakozala vraiment na insengo ya ko céder pouvoir au bango bazo sentir que pouvoir wala ezo ke pas mutu o azali na ni droit ni qualité. Et si réellement que Platini Mwele a ezo reconnaître que pouvoir la paix famille bazo reconnaître que pouvoir les ali vraiment ya bango na motema moko. Est-ce que bakolinga vraiment que Willy Mabiala lokola décision ici ebimi que Willy Mabiala a résisté à terme à l'état ne sikawana l'île au-dessus de la loi bitumé abanzoko matitide et monaka passi la force reste à la loi mais tokolinga est la ordre mal donné te tokolinga est la réellement que l'état congolais aye wana po apelisa moto te mais aye po aboma moto apesa zelana oyo azana ba droit na ba qualité. Entre-temps, et ça la coulisse moko so beta ma CNC na yebite so mo kozambo ka yebi dossier oyo parce que même ba commandant belé armée ba yebi dossier oyo même ba ministre suspect ba yebi dossier ango na zo ba sikoyo bon na bien même ba ministre ba yebi dossier ango na zo loba on a loba sikoyo yo dossier ya nini dossier ya 14 millions de dollars américains. Dossier à 14 millions de dollars américains. Nande ko la biso moko, d'abord ko tanga kombo na lelo. Azo bunda po, azo poste ministériel mo quelque part. So na bien tanga ngo poste ministériel wala bo reconnaître facilement. No tanga ngo te. Abima ke azali na ba famille ya ba chef coutumier. De quoi là? Ayebi cop wana bien. Ayebi cop wana très très bien. Na député au pas ko accompagner. Un grand député dans Mboka Ope Ayebani. Ayebe Kopwana. Un grand journaliste à Moutou Soupé. Quand le col un journaliste à l'investigation, Ayebe dossier, voilà, très bien. C'est un fouille d'informations de ça. Il y a un dossier à 14 millions. Oh, acheté. Plus de 80 hectares de Bigibingi. Après, ça 14 millions cash. Transfert de la banque mais en liquide, cash, avec 14 millions de dollars à Pessi. Pour que Azwa, 80 hectares, na katia bingi bingi. Bingi bingi oyo. Et quand on a Kibomango, centre de formation militaire. Acheter rango, nani. Jusque là, acheter rango, azoye banate. Jusque là, acheter rango, azoye banate. Est-ce que proposition rango? Ayez pour que ayez Nazela Willy Mabiala ou ayez Nazela ya Platini Mwele on a la cause de pouvoir te point d'interrogation na condamné na bango ata mutu moko te parce que ezala mutu oyo
bazobeta démarche wana ya 14 millions. Bingi bingi ezali kwa moko purement stratégique comme militaire qui bomango ezali wana. Ba oyo bako accepter ko zambongo wana bako trahir Congo. Bako trahir Congo. Dossier à 14 millions de dollars oyo acheté azoye banate. Tout c'est dans l'état congolais contre le dossier bingi bingi parce que comme militaire qui bomango ils ont protégé biso ezali wana. Mboka actuellement ils ont menacé l'agression rwandaise. Banguna bazo ka mécanisme nyonso et ils sont prêts même à représenter 100 millions de dollars pour le Sangantina. Vous savez mapango mingi en la Kinshasa à l'époque ils avaient 3 000 dollars. 5 000 dollars, même dans le boulevard Lumumba, même dans la commune, dans la limité, ils ont 5 000 dollars, 10 000 dollars sur le pan de la chair. Maintenant, ils ont 300 000 dollars. Et ils ont India Bayaka, ils ont Kisi. À proposer 300 000 dollars. Après, c'est aux Zimbongo, aux Zimbabwe. Ming baso ba mbongo la bango, ba sala nango eloko moko te parce que ba mbongo moko la salité. Bon le mbongo ba Zimbongo là, il y a du terrain à comme exploiter, mais le Zimbongo bo sala nango rien. 14 millions de dollars pour pas avoir terrain à Bingi Bingi. Pourquoi Balouli Kaka Bingi Bingi aux alliés voisins dans le centre de formation militaire il y a Kibomango. Est-ce que l'État congolais a eu un dossier là peut-être malam? Est-ce que l'État congolais a eu le temps pour exploiter le dossier wana? Dossier 14 millions de dollars. Il faut un vrai chef. Oyo akoruta vraiment la famille. Oyo bayoke ancêtre bayoke la kayepe ayoke la ancêtre azala la kata bingi bingi pour que et permettre ayeba ko banga mabe pour abatela esika wana nalingi sikoyo tola nanga bino élément moko parce que bientôt là mercredi le 3 le 4 j'espère faut pas que le ko kotisa moi mboka Platini Mwele na Bingi Bingi. Radio Salamaki. Radio Sécurité c'est bien combien c'est eux qui dirigent la première citoyen. Moi mboka bofa kizola meso. Pe compte rendu nango et bimang na suka. Toi la compte rendu nango et on remercie après c'est plateau pour que tout le camoin soit clôturé. Peut-être à quelqu'un message au bande de Platini Bisso na un rapport na dossier O. C'est parti la régie. D'abord Tonito rassurer population na Bisso. Et qu'il y a du calme dans le village Bingi Bingi et dans la commune de Nyon Swansele, calme Zali. Lelo ezala qui une convocation et une réunion à sécurité élargie, ndebo moniti na otoza awa. Par rapport beaucoup plus, il y a des instructions otoza qui, notamment il y a Bakondia Likolo, pour la installation, il y a un nouveau chef du village, il y a Bingi Bingi. Je pense que Yango Wanande te convoca qui réunion pour rassurer la population, pour informer une fois de plus na autorité que tous eu option déjà na semaine au Sozo Banda pour installer chef ya village ou le nouveau chef ya village Bingi Bingi qui est au nom de Platini Mwele. Alors pour na makambo etali ba acte le cas qui lobby to condamner également yango et que ba poursuite notamment ici est déclenché pour na ba hauteur na ba after salamaki lobby. D'abord na ngina rappeler que parce que na yoki na ba réseaux sociaux bato ba lobby que oh non bato ba koufi non. Nous rassurons les autorités, il y a pas de morts sauf que il y a eu de blessés également mais jusque là, il y a déjà équipe aux en terrain bazo ça la banquette pour bapé sabiso effectivement s'il y a eu combien de blessés. Mais aussi on doit reconnaître que il y a eu notamment des dégâts matériels. Et toujours ça l'éventualité pour te couper Sabino prochainement bilan na oyo salamaki par rapport ya oyo le kakilobi mais pour na ba bazolo parce que ba kondia commune tongai naza ko bloquer je pense pas que tout ça ko bloquer parce que accusé de réception même il y a lettre il y a ministre de l'intérieur provincial et salama et que on a soit que le vendredi disons le jeudi et le vendredi na kizaki réception vendredi na kizaki lobby le samedi na convoqué réunion ndenge procédure et sengaka et tokende déjà ko installer au hasard nouveau chef coutumier ya village Bingi Bingi peto sengaki na yemoko chef coutumier parce que les abisso tende photo fixée date
Et ça yende fois fixer date et ensemble na équipe ya sécurité tokende ko installer. Voilà, bonandi quand randi wana. Biso bonda école to stozo temps. To kutala kala mwana mboka, bourgmestre commune ya Sele, mwana mboka bofa kuzola meso. To saka émission na ye, balese les émissions. Bon émission zo le kana. To tuna kaye commune na ezali commune moko ezaba problème ebele o etal ba chef coutumier. Comment est-ce que o jira kayango? Est-ce que ba chef coutumier ba bimaka na kati ya commune ou ba bimaka na l'hôtel de ville ou ba uta vraiment ba mabota la bango? Répondre à biso sur ça. Tout ça nous. Moi extrême mouké en rapport à etal fonctionnement ba chef coutumier et on va après si c'est plateau. C'est parti la régie. Les abatu na ndenge ya makasi po yo za influent. Ozomona, omonika place à mutubo, sabangana sepe ka place ozu yango. Et OK peut même tam soko ya na commune wa pe biso to battre tout seul pe mikanda. OK na kadas, au sel si pe mikanda. Je vais vous donner par exemple l'exemple Msusu. Moi j'ai déjà vécu dans village Kimpoko. Bapesi mokonzi moko ya mboka, bapesi 10 hectares. Ya ki abatisi 0 Msusu et comme 100. Akepe na kadas basa ile pe mikanda. Tant pas chef coutumier qui ne vérifier mais ngana pesa ko 10 hectares. Ndeno comme nango 100. Allez, a commis ko laksa ba trafic d'influence, ngana za ceci, moi je suis cela. Donc biloko on a payé et ça biso madame TP ça ko déranger. Mais ngai en tant que chef on a gérer ba chef coutumier nyonso ba na kata exactement na benga ka bango toujours on a rappelé bango toujours en ordre que chef coutumier azamuta lokumu. Chef coutumier azamuta ba désordre te. Ce qui chef coutumier azo sala ba désordre c'est que aza chef coutumier te ou soit pouvoir azana ngwana soit abotola ki pouvoir abatu nde asa comparer na ngwale loko azo ba pe ko respecter pouvoir angote yangwa to sala ba désordre. Voilà. Et il était clair ya kolakisa ya hôtel ça de Outara parce que beaucoup mais ça commune c'est d'abord azali mwana ya chef coutumier ya papa Embo Markel Likibi, ve Markel Embo Likibi. Le vieux Pazia Nzoko, le vieux Mbembe, je vous salue. Papa, Marke, Embo, Likibi, ya village Kimpoko, quand la commune a scellé. Beaucoup mestre a yebi fonctionnement na mode nango, ya pouvoir coutumier. Azali exécutant, oyo, ba autorité va li connaître, ba PC ordre, à quoi exécuter ango. Mais, Tolingi conscience de la population et reconnaître les vrais et les faux. Ce qui est vrai azali, vrai azala. Et si kalapo que atambola nenge nature ezako senga. Ce qui est faux azali pe wana faut à collaborer dans les vrais pour que bakamba mokala ezala na kimia. Bitu ba banzoko matitide et mona passé. Chef Ouvili Mabiala a autre dirigé Mbokala, je crois plus de 2 ans, 3 ans. Tout le monde peut évoluer ça la carte ya Mbokala, ma pas mo tekame, ba tout to banda. Le oh, ce qui chef Platini Moelle a comme installé kuna. Est-ce que réellement il y aura des comptes à rendre en rapport na beba somba bisika la carte ya Mbokawana? Point d'interrogation. Mais c'est que moi je sais. Principe moko état de pas de la biso, babakanini qui achète mal achète double. C'est comme on a dit mawa, parce que oba somba bisika kuna. C'est on a kosenga. Il faut que l'État congolais installe vrai chef de famille à représenter yoyi. Ce que les chef Platini, félicitations, gloire à Dieu. Kota salam musala nayo. Éviter de menacer bande kokuta kuna parce que bande wazala ku baza kuna ba continuer denga bakasité ba zupe ba bisika kuna et puis mutu abana ko diriger mboka ce qui peut ekozala wuli ba bela mboko tika isika wana to kosenga pe luka vraiment que au travail na kimia boyo kana ndeko Platini Moelle pour que ba makelele o esila biso kota tipo to kabol sabino tema mon école a réfléchi dossier 14 millions de dollars o ne ezako influencer Mobulu et contre la katia bingi bingi mboka o e kangamina kibobango l'état congolais fongola yango misu 14 millions de dollars. On a dit comment est-ce que élément oyo la bourgmestre à ça qui conseil des ministres de ce bimaki angwana
Tout cela mercredi. Nous avons installé mon mboka Platini Mwele. Ben, tout le temps, quelques messages aux alliés liés. Tout le monde, c'est 4 et 5 liés à rapport à Yango. Bonjour, Bonda Ekolo. Papa Alain, merci na musala kitoko o sala kato comprenez que aux alakana yo au sala ba chef nyo surtout ba chef coutumier nyo surtout aux aya mutu moko te mais tout ça ko comprendre pourquoi l'état congolais aza ko bimisa ba chef coutumier na ba poche na bango nyonso o ezakaka komema ba désordre na ba famille ya batu chef coutumier autaka na famille et non na poche ya ba autorité ya mboka. Merci beaucoup. À réfléchir aussi, madame. Chaque coutumier, c'est out à la famille, mais ma poche, ma cause à l'état. Merci de Kolangaï, de comment on dit, Papa Claude. Abou comme ça, comme un bonjour, Monda Ekolo. Bingi Bingi et Kangama, na camp militaire Kibomango. L'état congolais a l'un de la dossier Oyo na sérieux, surtout dans le moment Oyo, tous agressé dans la partie est, pe Bamobondo na Kinshasa. Pour Batu bazakaka kokote batu bazakaka kokufela lokoso ya mbongo na mabele pe batu bazakaka kokufela lokoso ya mbongo pe na mabele pe baza prepo na ba avantage na bango bandimi bakondima pe ba trahir mboka. Chef de l'état a fongolela yango misu na koteli mutute s'il vous plaît. Aza partiel abi a koteli mutute. Aïe bingi bingi quand même la camp militaire qui bomango en tout cas bato la kaba mbongo na mabele pe baza prêt à trahir mboka do chef d'état font la ngomisu. Monda Ekolo bonjour. Bakozi mingi lokoso eleki bango. Eza na chef Willy Mabiala. Eza na chef Willy Mabiala lelo. 2 ans aza kosala musala kitoko. Mboka pe efungwami. Mais pona nini baza kolongola ye? Est-ce que famille eboye? Tout ça contre décision wana le gouverneur ya Kinshasa Daniel Bumba na ministre provincial ya intérieur bazui baza comme ma désordre na ba famille na biso basolo na groupement po bayeba nani aza vrai chef entre Willy Mabiala na Platini Mwele. Voilà opinion nae aza libre à ko réfléchir basengi na mwana mboka Daniel Bumba na ministre de l'intérieur babi basiati wana bosolola na famille na bango po boyeba entre Willy Mabiala na Platini Mwele nani réellement azali le vrai chef. Bonjour Monda Ekolo. Vrai chef coutumier ya Bingi Bingi ezabongo le chef Platini Mwele mwana ya Nzambe. Willy Mabiala aza usurpateur. Il faut abima na mabele wana nenge kaka ba autorité ba décider. Akoki jamais côté l'état. Na pouvoir ya Bingi Bingi ata ba vandisi groupement na pouvoir ya Bingi Bingi ata ba vandisi groupement ba komona ata nzela moko te oyo eza kotinda Willy Mabiala akoma chef. Abima po oyo allié ici ekoki déjà. Chef Platini nde mokonzi ya Bingi Bingi. Il peut à réfléchir. Bon, moi aussi, à réfléchir pour la Willy Mabiala. Peut aussi, aussi à réfléchir pour la chef Platini Mwele. Merci, Mendekola. Message na yo. Bonjour, Bonda Ekolo. Bon, on a mon les alliés à la sécurité. Police, pire, azako nyoko la biso awa na matadi kibala to ebite soki to komi bilanga la bango to ebite soki to komi bilanga la bango po ba pasi eleki ndelo. Ko torturer batu ata osali eloko moko te kaka po bazwa mbongo pe ba amende ezaka 400 000 francs na 500 000 francs. En tout cas, to sengi na yo olo balikambu po ba autorité baluki na biso solution. Na matadi kibala kuna la police azonyo la population makasi. Surtout ya pire, hein? Ya pire. La police d'intervention rapide. Même quand bandeko ya makala babi pe yango kuna babi ba jeune ba komi cible ya ba policier ba militaire na mikono même moment mais aussi la route Mokali. Voilà. To comme na suka ya ilisa so Mokalelo. To sengi na bino ba autorité mboka dossier ya Bingi Bingi
Tout ça a besoin et un dossier qui apporter bonheur et non malheur. Tu as dit que nous avons polaka, ça toujours n'a pas si. Même nous avons gagné à ce la caméra. Beaucoup nous avons pola. Quand tu as monté manaye, aïe bah que la poli po la longité. Mais ils ont la poli po bah côté lié té. Parce que lobby et qu'on crée des désordre de l'autre livre va qui est écoute les là. Moi la mboka bo fois que la meso, premier citoyen commune en scellé, aux un simple exécutant en rapport à la décision on a. Tu conseilles la sagesse et les panayo, ma koko batambola nayo pour que bon lukabo trouver compromis mon quoi bien. Entre les deux familles, il y a chef Will ma bien appelé, il y a chef il y a Platini moins l'air. Merci à Wilfried Samba, merci à Benjamin Kelunga, merci à Egil Mateta, bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube sur Monda École officielle. Pour bien habituer à activité la bino, pour quitter là, pour couvrir en haut avec impact d'idéologie. P, si vous avez besoin de participer à l'émission, de réfléchir, de le mot, ça analyse. Ben comme ça, le numéro là, Tokoya Mayo. On se retrouve prochainement dans l'édition Monsieur Sikaji, tu es resté branché. Si le reste, c'est le programme Monde École, magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.